Bonjour, 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 bonjour. Na bandeko nyonso, na ba fan nyonso ya bonne musique. C'est avec un grand regret que je suis venu pour nous bolimbisi. La production est le 21 février. Oyo. Toujours contre-temps pour une raison, il y a traitement, il y a dossier. Les autres ont un problème. Mais sinon, tous allez courir au pays Sabino, production est Kitoko. C'est l'année prochaine toujours déjà en Europe. Je suis venu pour bolimbisi na producteur parce que producteur a Tindaginga, après ça, il a déjà billet, il y a Air France. Le ministre de l'aéroport, si na komi pa aéroport na talinga bino na ko ya jamais ngamoko fona ko ya ndenge ni fona ya au moins na orchestre. Alors comme orchestre va pas pesa bango ba visa semaine prochaine na talinga bino non na zela na ya na orchestre pour te présenter bino spectacle na tout préparé pendant 2 mois. Na ko tika bana batute na ko tika ba musicien te na kata kishasa na ya ngamoko na ko beta musique yango ndenge nini. Oui, tozoki bandeko ba ko accompagner biso pe. Mais grande partie orchestre au Vadoya na bango tout sangana bande gona pour tout pesa bino bilei ya malam. Vraiment c'est avec un grand regret. Bolimbisa biso, bolimbisa producteur pe limbisa ngai parce que producteur ayibi kenga déjà fa na kota na avion na koma na tongo ya lelo samedi. Mais na kwa ya ngona te orchestre tikala ya ngomoni na yeli boso na bino ko senga bolimbisi. Et bande ko bauti États-Unis Maître Kaiska et mena équipe aux États-Unis balolo yomba na yoko senga na bino bolimbisi. Moment na yebi ke boloué ba hôtel, ba restauration na bino, transport et paille bolimbisa. Bandeko ya Suisse ba Valencia muna ba comme sibamba bolimbisa. Bandeko musu ba uti ba Allemagne, ba Bouchon ba na bolimbisa. Bandeko ba uti Suède bolimbisa. Bandeko ya Belgique, sika bozali ko na ba Zézé de Nivelle ba Alain Kanza ba Bouchon bolimbisa. Ça m'a quand Nzambe. Biso de l'obara circonstances nous sommes comme ça Nzambe. Nzambe moi vie pourquoi est possible. Mais sinon spectacle Bombato Bombeli bilongo na groupe Bombato Zaboya. Tout cinq na producteur na biso président Golf Kizola Diongo Olimbisa biso. Baye nyonso basombo ki batike na bango. Baye nyonso bazana batike boye batike ke pambate. Batike na bino nyonso boko mema yango na production na biso tozana ngo les 8. Ya on a 5 na producteur au pesa biso déjà date. Elle est 8 mars. Donc toujours un poteau, toujours pétain pour répéter dans l'orchestre, na bandeko ba accompagner biso. Parce que faut tout répéter normalement na bandeko na biso pe ba kulutu na biso ba na ko to répéter pendant 2 jours. On va faire un avion lobby vendredi à le 20 pour na koma na tongo ya lelo ya le 21 en tout cas bolimbisi na ACK production to ko ko sala ndenge wana ti. Na yango bandeko nyonso ya bonne musique to ko senga na bino bolimbisi, bo compter na biso vos assure na biso toza boya. Semaine prochaine pour te mettre la production une équipe au grand complet. Donc bandeko nyonso ba ser na biso ba Lili Makaya bazozo mayulu bo sali nyonso pour la danseuse pour l'orchestre ba teni bo sombi. En tout cas vous allez de citer bo bomba yango toujours la semaine prochaine. Et ba bana changu nyonso bana Congo nyonso bana Kishasa nyonso na ko présenter bino pera bo limbisi bo za na biso comme un accord toujours oya to présenter bino rumba ya solo o UNESCO ni mela biso. La couleur de la aux États-Unis, bah Jolie Kinsala, il y a 4 personnes au sommet de billets, mais tout ça la nuit. Billetterie, ça va continuer. Match est très bien. Semaine prochaine, nous allons la photo. Couleur Tulangai, où est la sonne, la seigne, merci, l'implication, c'est impliqué qui m'a casse. Si n'a souka c'est impliqué, mais bisoté, ils allaient à niveau, il y a traitement et dossier dans l'ambassade, mais comme ambassade a fait accord, déjà, tout ça, on s'est fait là. La seigne na DG ya Roland Kachwantal. La seigne merci l'implication na yo. Merci na ya Tijo. L'implication na bino bosali pour tout réussir pour tout ba visa. La seigne merci encore également na Ndekonanga Fali pour pas aigle. Merci l'implication na yo salaki fort. Merci na Gogan héritier Wata. Na fort na yo salaki. Merci na bandeko patient pour sangela Titina Al Capone. Na équipe nyonso ba Clara de Charme ba Rodi ba Wata ba bino tout merci na bino implication na bino bosalaki boye ba que semaine prochaine toujours boya déjà toujours même moral na koya nga moko biye yango na zui penzela aéroport mais la talinga bino non et vous avez la déception totale. Merci na équipe nyonso ba soutenir biso lokola CG Katakata
merci na Djokovic ndenge bo soutenir biso pour l'administration banzela nyonso merci na bino nyonso na nyonso etikali vraiment topesi bino ba bon week-end et les gamalamu tobombeli bino spectacle wana toujours la semaine prochaine pour vous sepela. Ciao ciao. N'oubliez pas C28 tous en bino na Bilbao na Span bana Bilbao 28 autres tous en bino nega programme ezalaki bana Orbeya bozela biso bana Paris nyonso bozela biso vraiment tous en ba production ebele kuna mpona bino. Merci beaucoup.